bandeko bolanda kabo sepela kolanda TRC Kibolelo. En tout cas, na eli susundeki na laka kibino lelo pona ko continuer oezali lisolo na biso ya code de la route pona ko banda premier chapitre na biso. Vraiment na pesi bino no stombe na penza ba mbote belé bisika bo zome bisika bo zali kolanda biso. Wapi na bamboka nyonso na mokili mobimba mbote vraiment. Na lobaki lisolo yo ya code de la route o tolobi na lingala na monoko na biso mobeko ya nzela esengeli tobete yango na lingala po mutu nyonso azwa moyen to makoki ya koyeba ko sosola to ko comprendre na français ndenge esengeli ndenge longo bani po toyeba ko salela banzela na biso malamu penza. Lelo na kopesa biso o ezali premier chapitre na biso o tozali kokota na kolobela route. Code ezali mobeko, route nde ezali nzela. Autrement na lopoto ndenge balobaka babengaka yango voie publique. Route, voie publique. Donc bisika na lingala na koloba bisika oyo bato nyonso basengeli kozala. To bisiko mutu nyonso tu aza na ndingisa to azali na droit ya kosalela voie publique. Bisiko bato nyonso tu bayaka. Bato ya makolo, bato ya pusu, bato ya brouette, bato ya vélo, bato ya mituka, ainsi de suite. O nosto aza mutu na usage na ye to pe na machine na ye oya salelaka azali na droit. Soki na lobina kene musika même banyama voie publique ekotisi na banyama pe na voie publique bazali na droit otoba bazali na ndingisa ndenge toloba na ngala. Yango na zola kisabino voie publique o bozomona oyo ezali pona bato basengeli ko tambola. Eli koloba te ke voie publique ozomona sima na ngai oyo ezali na goudron ndenge momesano tobengaka prince ke yango ezali kaka pona mituka to pona ba vélo to pona ba pusu te. Bisika nyonso oyo balobi nzela esengeli bato basalela to nzela esengeli sika bato bazala ezali ningisa to ezali droit na moto nyonso asalela yango. Mais likambo oyo tolobaki ne bandelike na komona bizali na biso surtout na Congo Kinshasa nazali koloba mingi okomona bato bakumbaka banje bamona lokola ya makolo ndenge na lobaki bazali na droite to pe bazali na ningisa te. Balobi voie publique to pe nzela esika bato nyonso esengeli bazala bato nyonso basengeli kozala makoki ya kosalela ezala mutu ya makolo ndenge na lobaki ne bandeli oyo to mutu aza na mutuka te akoki kosalela, mutu aza na vélo te aza na makoki aza na ningisa ya kosalela comme ndenge nazoloba na lopoto mpona kopréciser malamu droit. Donc mutu nyonso azali na ningisa ya kosalela nzela. Nzela ezaka mpona bato ya mituka te, nzela ezaka mpona bato ya vélo te, nzela oyo tolobili route na français to pe to bengi autrement voie publique ezali mpona bato nyonso. Surtout wana nazobeta sete po bato penza nyonso batia na mutu okumbaka tukutuku osengeli koyeba ke nzela ezali mpona mutu nyonso. Eza te soki oyo demaraki deja moto na yo olongwaki na nzela donc obandi koya donc okoki kofrene te okoki kozela te moto akatisa ezali bongo te. Baninga pe oyo bazali nzinga na yo oyo kutela bango na nzela bango baza pe na droit o baza pe na ningisa basalela yango yo koyaka kateke batikela yo na voie publique. Mutu azali na makoki batikela ye nzela yende kaka leka ezali mokonzi ya mboka to cortège ya mokonzi ya mboka mituka ya mokonzi ya mboka nde yende mutu azali na bokonzi ya kozala likolo ya mobeko ya nzela. Mutu ya mibale na lobaki ezali mutu ya maladi oyo azali na mutuka ya ambulance mutuka ya sekulu oyo biso tolobaka na ngala nde ye wana pe azali
na likolo ya mobeko. Moto ya misato ezali agent ya leta oyo tobengi moto ya leta na lingala oyo akoki kozala police, ekoki kozala police routière oyo tomisana kobenga roulage, to mpe ekoki kozala mpe soldat ya FARDC oyo nyonso azali agent ya leta to mpe moto ya leta oyo azali na kati ya service to ya mosala batela mboka plutôt, ezala agent ya DGM. Bango soki baza na mutuka na bango oyo babengaka intervention ya secours ne ya lobaki, bango pe bazali na droit kobanda na bango moko ba roulage, bazali na ndingisa na mutuka. Soki azali na mutuka esengeli azala na mutuka to pe na tukutuku oyo ya musala na bango. Voilà le mot qu'il fallait. Oyo esengeli azala na mutukutuku to na mutuka oyo ezali ya musala na bango. Soki azali koya esengeli totikela ye nzela, esengeli batikela ye nzela. Catégorie mosusu ezali penza pas forcément ezali penza na makasi te. Moto oyo akumbaka mutuka mulai oyo tobengaka remorque, ye pe na nzela azali na mwa avantage, azali na mwa avantage na ye oyo ezali na kolandisa na mulai ya mutuka azali kokumba pona komona ezalaka na ba calcul, ezalaka mwa mobulu mwa kokoso. Nzela ekoki kozala mokie, ekoki kosenga ke mituka mibale eleka ye soki azoya akangaka banzela nyonso wana. Nde soki ezali bisika ya virage to ezali bisika ya kokota, esengeli na yo oyeba kotikela ye distance to pe ba mettre de sorte que permettre ye asala nini, asala manœuvre na ye malamu, asilisa yango bongo yo okoba kokende nzela na yo. Et surtout na bisika ezali lokola na bangomba, esengeli na yo oyeba penza bisika wana mpona koleka ye, esengeli koyeba kozala penza na bokebi. Mpona lelo oyo nasengeli kobeta sete ya wana chapitre na biso etikali oyo ezali kolanda, ezali mpona samedi. Bozanga te kopartager, kosabone. En tout cas nazobeta penza sete na kokabola, bozanga te na kokabola, bokabola penza, bokabola na moto nyonso. Napesi bino mbote. Ciao.